tosepeli nango parce que toyebi ke non aza jeune azoya na makanisi ya sika makanisi ya bilenge pour apporter un plus na makambo etali gouvernement ya oyo ezoya mpona mboka na biso naza nesengo makasi mais problème tozolinga ete atelemela bamakambo tomoni ya banti valeur oyo baotioleka en tout cas ya meka kozala na lolenge nde mosusu aza jeune te aza jeune te odamba liboso tozwa ministre mwana moke lumumba azalaki sino ba 35 ans bangunzi ya batona bazwaki baage bon ezalaka cercle na bango bapoliticien ndenge aye wana tozostanda fele omoti aye kozwa mbongo na ye nde azwaki mbongo na ye kuna aye kozwa mbongo na ye biso tozala sokateza ele omoototona kozatanda wana te ngai nabengi komona Esambi Bilanga parce que aza na bilanga monene aza na bilanga Congo il faut travailler pour que les Congolais puissent manger et puis trouver une solution dans les Camboya Est. Nos frères Katangé, bazo tungisa pays. Ils veulent être eux. Net bazo diviser pays. Pas frère Nabisowana. Bazo mimona comme s'ils sont super peuple, super province. Alors bazo tungisa pays. Si le président a fait pour atténuer Nengazoka, mingi bande comme il a fait pour atténuer tension et Katanga. Non, il est commandant suprême des armées. Est-ce que bon Mbote na bino banso ba bolanda ka vision plus boyebi ete uta mokolo ya lundi basila ki bongo konomé premier ministre pamba te batu bazela ki ezaki bongo Jean-Michel Samba o bongo azaki DG Kamina na komi bongo premier ministre yango monete na tambola micro nanga pona zo un peu réaction ya population na tina nomination ya premier ministre. Mbote papa mbote mokolo ya lobi tomona ki bongo chef de l'état a outaki ko nommé premier ministre azali garçon jeune azana 43 ans bongo Michel Jean-Michel Samba wa outi bongo Kamine okokolo banel kam. En tout cas nomination ya Jean-Michel tosepeli nango parce que toyebi ke non aza jeune azoya na makanisi ya sika makanisi ya bilenge pour apporter un plus na makambo etali gouvernement ya oyo ezoya mpona mboka na biso naza nesengo makasi mais problème tozolinga ete atelemela bamakambo tomoni ya banti valeur oyo baotioleka en tout cas ya meka kozala na lolenge nde mosusu tomona bamakambo oyo eotioleka te tomona bamakambo ya sika ouais ya mibale eza ke tozomona bakonzi oyo bazoleka bazo déranger population tala neti bandeko bazo teka na balabala un indien atongi mais misala nano ye na mboka te ba congolais to bazo zelake non misala eya comme ça batika koteka na balabala po bakesala misala un indien azo futa mbongo na ba policier po bando botola bato mbongo nyonso nezokoye na moto chef de l'état. Tant que bato bazo le lanzala siko baloba siko eza chef de l'état tandis que bazo soutenir le chef de l'état na action na nyonso pour tout mona ba investisseur koya comme ça bato bakotika moi so misala ye misala bandeko bakosundola bisala bazo sala ya balabala comme ça bakokina na bango ko sala misala oye na kati ya mboka. OK, merci. Mbote papa mbote mama uta mokola lobi tomoni bongo chef de l'état outiko nommé premier ministre ya sika aza jeune garçon ndenge population esengaki na yango kolobani aza jeune te odamba liboso tozwa premier ministre mwana moke lumumba azalaki sino ba 35 ans bangunzi ya batona tu bazwaki baage nini bon ezalaka cercle na bango bapoliticien ndenge aye wana tozostanda biso eloko moko te aye kozwa mbongo na ye nde azwaki mbongo na ye kuna aye kozwa mbongo na ye biso tozala biso kandi tozabo eloko moko tokona kozatanda wana te
sacré pas mbaté to lela ki sacré no sacré ba chebongo premier ministre bon to s'attendre sur le côté parce que qui n'a reposé na bino population. Maman, au moni union sacrée c'est bien. Tous on a besoin bah tu me sais pas to be sikanen ba ça. Il pas longa sika maga outi déjà à GK. Longa sika tazaki ministre sport. C'est de la Coupe d'Afrique. Hein kan yé mtaka ministre. Yé mtaka ministre sport. Stade au Miss Sport ba tonga yé mtaka ministre. Azana loka kusala te. Bisu to tika ka ba pauvre yé mon pesa zala ki baba ki si mbongo na imata. En tout cas to s'attend na ilote. Merci maman. Mbote papa. Mbote maman. Toko tout le monde na uta mokola lobby chef de l'état a nommé bongo premier ministre ya Sika o azali jeune pour nango koloba. Bon, ça va. To sepeli nango. Bon, Azaki on a nini à ministère du sport. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Nengepe Azaki na Jekamine, DG à Jekamine, c'est-à-dire que Azam Mouto Aibi Moussala. Ngana bengi kombo na Isam Bilanga, c'est parce que Azana Bilanga Munene, Azana Bilanga Congo, il faut travailler pour que les Congolais puissent manger et puis trouver solution dans le Camboya Est, dans ce pays. Uta mokola lobby chef de l'état Noma Kibongo premier ministre ya Sika. Okolo banel kambo. Ezali kambo moko malamu na sepeli nango parce que la première des choses les faire nommer un jeune. Donc ezola kisaka non chef de l'état touché na jeunesse parce que bato bakanisaka être chef du gouvernement il faut za la kaka mukolo lokola ba elunkamba mais tout le monde quand même un jeune de 43 ans, la commande du gouvernement, en tout cas, ils ont le comoko et c'est pas les singa. Et là, au niveau Satan, non, tout ça n'a état de droit. Comme tout ça n'a état de droit, donc, vous avez salamaki autrefois. Koyiba, ko piye mboka, to kondi mate et salama na période. Ndé loko tozo s'attendre musale salama na ndenge longo bani. Mbote papa. Mbote. Uta mokola lobby banoma Kibongo premier ministre, chef de l'état uta ki nommé premier ministre et loko nini okozali kozela na premier ministre ba Sika. Bon. Tout d'abord nazo banda si président Alanda Kamakam Tolobaka Awa ayeba que na sepeli na nuna action ya konomé premier ministre wana penzate mais na ini premier ministre wana te parce que na kolobela ngo na deux phases. Phase ya liboso ezaboy nos frères Katangé bazo tungisa pays, ils veulent être eux net bazo diviser pays ba frère na biso wana bazo mimona comme s'ils sont super peuple super province. Alors, ce pays, si le président a fait pour atténuer, il a fait pour atténuer tension, non, il est commandant suprême des armées. Est-ce que pour engager Pierre Numbi, il faut atténuer le premier ministre? Non. Bon, il faut appliquer Oyo Eza pouvoir au PC dans le peuple congolais pour faire taire ces gens-là. Alors, on ne peut pas faire taire les gens qui utilisent les armes parce que nos frères n'ont pas tenu une situation non plus. Si ils ont contexte, bon, nomination du Premier ministre, ils ont problème. Problème, ils ont la gérance du pays par le Premier ministre. Bon, tout le monde a géré le pays. Lui-même, le bien, problème est la gratuité. La gratuité, il y a les gens impunis, soi-disant les ministres, où ils vont combattre la gratuité. Alors, il va faire de quoi? De Otolingi. Parce que le problème, il y a une nouvelle unité, on est au Bandélé, de le lundi. Et au non, il y a eu grève. Parce que parce qu'il y a les nouvelles unités impayées. Et au Bandango. Alors, le premier ministre,
à côté au fond abimisela biso na élément où ils ont nuire na développement na biso. Cela veut dire impunité wana. Tout le monde a ici là parce que tout le monde a pas besoin que makala ils vont dormir un mois bazongi bazaliawa. Les bazo tout na ba question. Oh non il a coopéré avec la justice. Les bakangi peuple nyo sayoki. Il a coopéré avec la justice, peuple a quitté. La coopération wana ezanine. Ils ont retourné l'argent de l'État ou bien batiki bangoga boye. Oh non, parce qu'il y avait d'autres révélations. J'ai entendu un conseiller du chef de l'État à la RFI dire ça. Oh, parce qu'il y avait d'autres révélations. Oh, quelle révélation qui est confidentielle au Bazola qui s'appelle Plété? C'est ça diriger le pays. C'est pourquoi moi j'ai toujours plairé Etienne Tshisekedi. Cet homme-là ne devrait pas mourir sans diriger ce pays. Ben je vous dis, parce que je m'attends à la gouvernance. Peut-être au Premier ministre, parce que c'est une union sacrée. Et le Premier ministre qui nommé dans Kingani, mais c'est une union sacrée. Donc, le Premier ministre est venu seulement par une coalition. Laisse-moi dire clair un peu ces choses. Ils ont une coalition, il est venu de chez Moïse Katumbi. Tu lui donnes toute confiance parce que l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? Un regroupement de gens qui veulent choisir Nani chemin à Kolanda selon vision chef de l'État. Toi, tu les prends comme un saint. Mais tout le monde était d'accord avec ça. Union sacrée. Comme il faut changer pour abîmer si sous Premier ministre parce qu'il y a Moïse. Nazo Boyate. Nazo Boyake parce qu'il y a Moïse. Nazo Lobaboy. Le Premier ministre, Oeba nommé Wana, tout le monde a une gouvernance naïe. Moi, je suis de l'esprit de Etienne Tshisekedi. Alors, si il va diriger par connotation parce qu'il est sorti des Grands Katanga, parce que parce qu'il vient des Grands Katanga, nous félicitons le chef de l'État, parce qu'il a honoré le Grand Katanga. Le Grand Équateur, vous allez honorer. Le Grand Bandunde, vous allez honorer. Non, mais c'est parce que je suis d'abord contre l'esprit parce qu'il vient des Grands Katanga. Si le Premier ministre sera capable de commissaire parce que nous voulons le développement du pays, nous ne voulons pas parce qu'il vient des Grands Katanga non plus. Alors, si, à un esprit, même esprit où il y a des missionnaires pour ne pas entraver l'alternance, ce qu'il y a une gouvernance, il y a pays. Mais s'il vient, tout le monde a impunité, tout le monde a payé des réseaux développés, tout le monde que non, et pour signer tel document, il a fallu d'abord qu'il demande à X. Alors, ce sont des mêmes esprits. Alors, si c'est ça, tu retiens à côté. Dans 6 mois, 3 mois, Bisso Moko, les Tshisekedi, tu retiens pour défier président Oyoke, président Longola Moto. Alors, si Azoyana Lolenge Yake, oui, président Alingi développement Yamboka, président Alingi peuple congolais allia bien, peuple congolais a fouta maïté parce que nous sommes entourés de maï, peuple congolais a fouta courant parce que nous avons barrage ya bien, ya Afrique. Alors, biloko wana, ce qui a salé yango, gratuité, moi j'ai les enfants. Alors, ce qui est moni que banana biso, comme on tanga quand même première année, deuxième année, sans qu'il y ait encore problème, nouvelles unités. Les vraies nouvelles unités à identifier bango bando futa bango bana biso ba bando tanga pa moto futa ka transport, ça sera autre chose to robeta mabo. C'est ce que j'ai voulu. Merci beaucoup. Merci à Milo Sobaibo, Tikolanda Bongo, Maloba ya population ya Kinshasa, si ma konomé Premier ministre, Bamsou Bazali d'accord, Bamsou Basepe la nomination na te, Malobe Loba Mindenge na ndenge, Bilomoko Bokika Kandenge Balobi, merci na kwa zakina si ma caméra, merci na montage Pezaki Kakaemoro Kwaku, Tokutani Soulobi, pour la numéro Moussou, merci na Bella, merci na Trésor, vous êtes toujours branché na Vision Plus.